Tant on a eu un message ya Pululu, et ça là qui m'a vraiment passé. Passé en gros, ezaka ya mukete. Prévané, na qui passe tina kati ya motema nanga, na estomac et soit kinga na mbala moko. Ya modé ya benganga. Téléphone nanga yango, ezaka ba preuve mon koya. Nabi ah, ya modé tiko oh ya solo boye. Ah, o bengi o na bengi na 6h wa, pour na ibisa ya avant. Tobanda na yambi mwasi na ye ndazo bisanga ke Pululu akufi na ye boza mokole po ya modèle senga baza mokole na se oui na bi ke boza na mokole mais Chiko azawapi ndaye bisinga ke Chiko akufi na tiki sous téléphone koyi na bandi kolela Chiko non na lela bongo tena les artistes et comédiens tozo vivre na hypocrisie nzamba senga kaka ke Chiko akufa pour tout le monde a comportement ya bato. Et puis je vous dis, Chiko makila makasi. Bato belé bakufa, artiste belé bakufa. Makambo e salama boete, elobama boete, pe ba ke salama boete. Je vous dis azaï monstre d'art, na kosi binote. Exemple TV qui donc rien à dire. Abonnez-vous massivement sur Exemple TV. Batou bolinga nada, encore comme il y a 100 perruques, il faut vous s'abonner. Vous s'abonner à Exemple TV. C'est Exemple TV. Vous s'abonner à la chaîne YouTube. Exemple TV qui donc rien à dire. Il y a un exemple à suivre, cette fois-ci Exemple TV. Si on voit un exemplaire en autres, il y a s'abonner. Exemple Télévision, c'est vraiment un exemple à suivre. Il n'y a pas de polémique, il n'y a pas de conneries, il n'y a pas de... C'est vraiment... Il y a dans la lignée, il y a dans la nzela. Exemple TV qui donc rien à dire. Bonjour, bonsoir chers internautes, tout dépend à l'heure que vous allez suivre cette émission présentée par moi, votre humble servante Déborah Koussou, poupée noire de la presse congolaise. C'est votre chaîne préférée, Exemple Télévision, hein, c'est l'exemple à suivre. Hein. Je dis un grand merci à tous nos abonnés pour votre confiance et votre fidélité. Aujourd'hui, j'ai le réel plaisir de recevoir pour vous un artiste et comédien avec Lunette Ropanzama Solo, car Namamou Ezoleka, à propos de Liwa Chiko Pululu, Torolobela Makamu tellement belé Obama. Tout ça, nous allons parler avec lui. Non, c'est mon ça qui est ami à Chiko Pululu. Donc, il y a une autre panza, pesante, qui est invité dans le lot. Donc, c'est l'artiste et comédien Tchouké Lomboto avec l'unité au Panzama-Solo. Donc, avant, on a présenté invité Nabiso. Je dis un grand merci à celui qu'on appelle Yannick Chamba, Yannick Godson, Monsieur le sponsor, je dis aussi un grand merci à Malik Arafat, Jules Molamputu, à Iguet Kamazi. Je salue encore Jerry Zinga et sans oublier Joanie Moununga, donc le jeune patron. Je dis un grand merci aussi à Séverine Mouchoua. Moi aussi à Pemi Balobina Katia Belgique et Séverine Mouchoua. Je salue aussi Trésor dit au Calafoudre. Bon séjour à toi. Sans plus tarder, c'est les caméramans de même avis que moi. À cause déjà au fond là, on a présenté Bino invité Nabiso. Bonsoir Tchouké. Bonsoir Madebo. Condoléances. Merci. Tchouké, tongi toye banan liwa na tongi koma kiliwa Chiko Pululu azali ami azaki ami na yo ngana yebitu na kozala bando kozala na ensemble pour partager ba bon moment on qui quoi apprendre liwa na ye sala ki ondeni ni et puis aujourd'hui comment vous avez qui na itani tango pena qui c'était pas facile, nous savons très bien, mais comment est-ce que vous avez. D'abord merci pour la parole. Avant na banda na répondre yo, d'abord je salue monsieur Nanga Kati Papi le Prince. D'ailleurs monsieur le formidable Papi le Prince Mikoloza Lindende Zobeta. Je salue Fondé Kabea, mon vieux, mon père. Je salue mon frangin Yves Mosengo, Merlin Kanza à Istanbul, Jonathan Gana. Merci de soutien à Bino. Vous soutenir. D'abord, Debo Sangwama Ezalaka Passi. Ezalaka Passi. Soki ba ebisio ngane to vando boyle bina kufi et Rosaloga Mabe. Comprends? Tant on a eu un message ya Pululu, et ça là qui m'a vraiment passé. Passé yango ezaka ya mukete. Prévané na qui passe tina kati ya motema nanga na estomac et soit kinga na mbala moko.
moto abilité, oui, tout ça la fièvre, ma petite fièvre, vraiment, ma malaria, bouger son zoto. Mais pas fièvre, tout ça la rendre comme un peu dans l'ouate. Mais à moins que ça la que négligé traitement. Mais pour Loulou, ça la qui vraiment très bien. Bandé qu'on s'est porté très bien. Et puis tout d'un coup comme ça, pour Loulou accueilli. Et ça l'a vraiment mabé. Ça m'a dit comment. Ngana pour le solo qui le dimanche. Vers 16h ou 17h comme ça. Le solo il y a un lemba tournage à modé. Après tournage à modé, tu as une mayonnaise mais ngana roya avant. Tu as un lemba. Tu vas nous mettre tembo na biso, tu dis après tu kei. On va que c'est bon. Mais c'est un nenge. Tu as un tournage na biso. Mais à ma grande surprise, à 6h du matin, il y a Moda Benginga. Oui, il y a Moussaleza, mais yo zala boyoko ba n'est pas mayonnaise, habité to ko bande pas na yo. Après to ko n'est pas mayonnaise. Comprenez ça là. OK, c'est bon, mais est-ce que yebi moi to tourner ça te ngabi oh. Il y a des problèmes ni. Ah, mutuna azate. Mutuna ngai inde nani po ngana batuna micho mayonnaise, pululu, lianza, batuna ngatu tuna solo na bango bien. Baba Ginola, Shoga, Mutuna Zate, Nanga Nani. Bon, peut-être un jour on va tourner, M sur Mutanga Zate, M sur mayonnaise à retourner. Tu vois? Oh, Mutuna Zate, Mutunanga Nani. Oh, Namiso Nabiso, Chico, Akufi. Na longa likola mbetunanga, na se retrouva par terre, na se, na karo. Téléphone nanga koya. On a la prena qui Ya modé. Ya modé à Benganga. Téléphone nanga yango. Ils ont pas preuve, mon. Koya. Abi ah, ya modi tiko oh ya solo boye. Ah, o bengi na 6h wa, on a ibisa avant to banda na yambi mwasi na ye, ndazo ibisanga ke bulu akufi. Abi ah, tiko ba je. Ya botanga kati. Na moni on ya modi ça sanga comédie parce que père nanga elle moto ça sur blague. Et moi ko bengo pe yo abi te na benga nga moko pululu. Na yo benga pour na 6h52. Naza téléphone nanga. Na bengi numéro na ye. À 6h52, na yo yamba mutumo yambi nga na téléphone na pululu. Pasteur na ye. Ngabi monsieur, bonjour. Naza pose Chico. Oyo zanan. Ngabi oh monsieur. Comment on ngate? Oyo zanan. Ngabi naza master na ye, na pe collègue na ye. Oh, tozana mokole. Ngabi oh. Oui. Na ye boza mokole. Po ya modèle senga bazana mokole. Na c'est oui na bi ke boza na mokole. Mais Chico azawapi. Ndebisingage Chico akufi. Na tiki sous téléphone koi. Na bandi kole la Chico. Non na lela bongote na vie. Naza orphelin de père et de mère mukolo bonde moninga boye. Na lela papa na bongote, na lela maman na bongote. Mais dès que na lela Chico ko banana ndako nanga, tina kendaki pa na bango, tina kendaki na morgue, c'est parce que sango wana na koka ki angote. Na koka ko supporter angote. Donc, ils ont supporté, surtout il y a des proches, ils ont passé. Ok. On l'a dit que non, on est là, aux orphelins de père et de mère, non, on est là, Chico, c'était un frère pour toi, on est là qui est vraiment comme il fallait. Mais tu vois, tu crois Koufi, après le bilan, a Koufi le 23, après qui n'est qu'un cas, tu te vois, la tisite n'a qui penate qui est bateau, là qui n'est pas qui est là, qui est là, qui est là, qui est artiste na bino zaki pena ya matanga te surtout yo ndo zaki pena ami ya Chico bazala ki zala ki na ye bondo za na ye artiste na yo zaki bien te tant bokina ya kinga kati ne bana poto pe basili yo koko lo bani par rapport bana poto baza bandeko na biso bana poto baza bandeko na biso biso pe toza bandeko na bango peut-être bango ba moni attitude na biso za malamu te on comprendre nga et le monde on a éclaircir les années. Na évité. Photo que na kinga kati on a ba larmes aux yeux. Pour comprendre que tout ça la mawa. Comprends? Na évité. Il y a d'autres personnes ici comme mawa, aux hommes na ba larmes aux yeux mais aime souyer mtale mutwana. Pour bandoki ba la makasi. C'est nga peka na za ndoki. Na mi lobila kaka. Ozo comprends? Quand nous avons une balarme aux épées la mort, pour tout le monde qui a tué, qui a bamba malamabele. Pourquoi pas la même attitude on a pour ça là on a kinga kat. C'était possible. Mais on a la même attitude je ne me trompe pas.
Je vais répondre au débat. Je vais même attitude de wana. Na kekinga kati po maman benga kinga. Maman Olive akabaka saba senga e. On se comprend. Maman comprend que tu as benga bana nanga. Na pesa bango quelque chose pour fêter. Et puis maman benga qui même le pauvre Chico Pouloulou. Paix à son âme. Comprends? Tant que Esaïe profite le 24 décembre. Pour le 25, biso peut fêter na ba famille na biso. Mais il est arrivé que mon frère a couffé le 23 décembre. Il y a 2 heures ou 3 heures comme ça. Est-ce que les lundis ou les mardis, tu vas okende? Parce que tu as un maman. Il y a un maman pour ça qui est le 27. Le 27, tu as qui paye. Na bande ko ya pululu obaki ko représenter pululu. Comprends? Il y a non seulement biso moko. Na bande ko ya pululu. Mais soki bande ko na biso ya ba diaspora. Ba moni ba titi na biso za mabe. En tout cas ba limbisa biso. Ba titi na biso soki zaki mabe kuna. En tout cas ça peut na batu mususu ba ko ressaisir sentiment et ko maîtriser sentiment. Vous comprenez? Nous sommes des êtres humains. L'homme a toujours des gaffes. L'homme a toujours des erreurs. Vous comprenez? Jamais na mona bik sali ratir na feuille, bik na feuille bakabwana. Bazala kaka tous ensemble. Pour ça comme on l'a fait. Ils ont profondément non le bas. Vous comprenez? Donc ce qui biso tout cas qui bango. Ndenge ya kwa ezali na biso. Attitude na biso balimbisa biso. Mais ezate que tokendaki ko fêter to sundoli de kona biso na morgue. Ozola nanga na pesa exemple moko. Na to pesa exemple moko tout à l'heure tu vendre papier le prince. Soki maman nanga kufi et qui a beda chour a benginga to Fabrice Nteka les boss américains to fondé ka be ya benginga. Na kolba te ba boss na royate pour maman kufi non, je vais partir. Peut-être na bangonde bako edenga pona kunda mama nanga. Donc on n'a pas pu laisser Pouloulou na kati ya mort biso to kene ko fêter. Ezaka ka msusu ka ende bolobi fait to kena attitude. Mais ça pe na batu msusu bako ko maîtriser sentiment té. C'est pour cela na senga bango bolimbisi pardon. Qui s'excuse ça qui? To tchara bon. S'accuser de bonzimi erreur. Ah, erreur ou ne pas erreur, n'a s'excuser. Erreur ou pas erreur, n'a s'excuser kaka. Parce que au moins et ça trop. Pardon, fait où t'as la montée matchouké. Est-ce qu'il fait où t'as qu'un te reconnaître et tout ça là ma erreur ou n'est pas l'erreur voilà ce qu'on sait que ça va. Il y a d'autres gens qui maîtriser sentiment. Il y a d'autres gens. Mais il n'est pas dit que ceux qui gagnent salibo c'est que batunyoso. Mais biso tozo lo bala monoko ya ba comédien nyonso. Moi je demande pardon par rapport est-ce que ngana binaité? Comprends? Ngana biné ngate. Comprends? Ngana binité. Ngai ko to comme nga problème est comme plus grave que to kutana maman to sola maman to pesa moto maman to nanga okenda wapi. Ozomona na te na bisi maman ah maman nazanga mwana yo nazali. O te na scène nazomona soute. Ngabité mikolo biso toza na stand by mais kala mingi te tozongela musala problème ne son azui yango wana fallait pas na pesa mbote na mama nango Olive Lembe na che vidéo nanga ya cinquantenaire nde nazolela ndeko nanga master nanga batie na vidéo nene nazo pesa mama mbote babenga Esaú soki kopesa mama mbote esali bino pasi bolimbisa. Mais maman wana aza maman boboto. OK. Maman Olive Lembe akabaka sans basengaye. C'est ça. Et ça pena mutu mususu nano kabela no ngate. Nano pensa pe ngaite. Ozape fan na ngate. Mais obenga maman bodo finga ngai. Pourquoi ko finga nga? Nga zo appel na ndaku na nga. Appel pédable pan. Et mon même ça eza nini et golobana c'est la main libre
Kako Yambozamba, allô, pas même bonjour, pas même une salutation. Largenga, ben sanité na téléphone. Muto largengo finginga. Msusu, nano pensata rotindanga 1 euro te. Soko za souci nanga. Sala ngona mona ngo met fois na mona ngo kyo finganga. So mona sale mabe. Ba numéro na biso comment nango par-ci par-là. Combien ngati ndeko nanga eloko sali boza mabe. Oli ya kofinga. Comprends? Oli ya koloba mabe pona biso. Ozolanda yaya. En tout cas le connaît sala kinga pas si moko ozo idée. Mutumo afinganga. Ezape mutumo te 2, 3. Plusieurs banana 2. Comprends? Mais na nyoso wana na tali no. Na kipango te. Ya on a lobby. Soki bandeko ba moni oyo biso to salaki. Eza mabe. To eswa ki bango. Balimbisa biso. Il n'est pas dit que celui qui s'excuse s'accuse. Toboy to sala ba etiraima to ke na ba couteau tranchant. Nous sommes des frères, nous sommes des sœurs, nous sommes des Congolais nous tous. Bango bazo vivre en Europe, biso tozo vivre na Congo. Vous comprenez yaya? Donc soko linga na koya na mbeba te, soko linga nga réellement. Olo finganga okobenganga tuke kosa eloko te, kosa eloko te. Yoka. Ole ya kofinga ka kosala makamsusu ezalaka bien te. Donc c'est ça. Ok, c'est bon. Maintenant, à propos de bandeko la minope baleka na ba média, tout monde qui bakaloui a dénigré ba tapoto ba $20 la mo ba pesa ka biloko nyonso aloba ki wana Gabriel paleka ki aloba ki fa ki aloba. Ce qu'on pona bandeko na bino baleka ki wana basala ki ba o baloba ki par rapport à bana poto. Yo ko loba ni. Na uti oloba ati. Na uti oloba wa tout à l'heure na uti osenga pardon ya ba comédien nyonso. Pardon, osengi ba nyonso. Oh. Non, pour nga pour ni nagoza parti putain. Nga kuna sa elote. Nga sa elote. Au point de vue non par rapport à non, c'est là n'engage que eux parce que moi j'étais pas là le jour où ça va émission wana. Ezara na zoyoka kaka. Maintenant on peut na telle émission ngote. On se comprend? Non, on peut na telle émission ngote. Na zoyoka kaka lokola. Donc peut-être yo butala kiango. Nga na tali yango na mte. Na zoyoka kaka que ya Adolphe Pakaloui alobi boye. Nani ya Gabi alobi boye. On se comprend? Na zoyoka kaka. Ngai skono net na minute o tukende mutavandi. Eza ni Pakaloui ni Gabriel. On se comprend? Nga na sengi pardon na batu nyonso. Pardon pour na batu nyonso. Mais oyo azomona yeye mo azana capable ya ko benga bandeko na poto afingi. On a ko engager kae. Oyo mo azana capable ya ko sala émission. Alobeli batu bandeko na biso poto mabe kaka ye. Mais ngai pour nazana éducation ya malamu. Ngai baboko langa malamu ba edikanga malamu. Papa ne sozara papa. Maman ne so mama, yaya ne so yaya, leki ne so donc nyonso wana nazanga na mututi lelo. On comprend? Non, on n'a jamais eu cette éducation moko na zoate ba otobenga ba éducation diffuse, ba éducation de la rue. Pour kaka ndeko kinga na finga kinga pe na le kana finga. Non. Je ne peux pas le faire. Il faut que cette éducation va parents nga ba edikanga na biso pe na média. Conseil ñu groupe ça ba collègue no ba le ka ba finga. Nazana conseil été. Nazana conseil été parce que mutu nyonso oya salaka makambo ayebaka ti nazo sala eloko nini osala. Soko yebisa ngai na luka mwana ngai bonheur. Na pese conseil pour avoir fleur d'âge à muke. Ah, ba papa na ba maman na ba yaya, faut pesa ba sous conseil. Conseil ni no pesa. Conseil ezate eza wenge. Eza wenge, conseil ezate. So lingi conseil bo pesa ngai kombo ya conseiller ya Nzambe. Wana na webisa bino conseil eza wenge. Nazana wera son ya Jobour. Masananga Roveli Machumba. Wenge El Josi. Nazana papi le prince sawa Roveli Machumba. Wana wenge ya Jobour. Babi conseil ezate. Wana ya slogan na bango na wenge ya Jobour. Babi eza wenge conseil ezate. Donc conseil ezate pour ça linga pesa conseil na bandeko. C'est il faut tangela kombo ya conseiller ya Nzambe. Ba banda pesa Nzambe conseil après on a pesi conseil. La sapina tribune pe bela malika mabolingo wana ezate.
poto moni na likambuka ya matanga pululu ba groupe ebimi makambo emi temo belé c'est comme si obana ko kala na entre bino bovandaki bandu kamo li doucement bo bimisaka ebima ba conflit bimi na lilo ya pululu makambo bimi ya ndenge ebele entre vous il y a pas l'amour division bimi on dit ba guerre d'esprit mo isaïe depuis kala et bano luka mo place mo ka ya obimi là ce que dis moi li dousuka mamba matanga pululu tonde. Bon, moi je te dirais ceci. Omoni être humain. Être humain asa hypocrite. Non seulement les comédiens. Hein? Au cours de moi si na mobile baranda kumoko. Mais bon ba ça l'hypocrisie. Est-ce que bolingo wana pensé que durer et durer te hypocrisie na ngo biso ba comédien toza nango. Côté la mission on a besoin de toi bolingo rien. Toi lango te. L'hypocrisie. Ah ben je te dis toza na bolingo te. Na zo bango na met na no ba mnono ninyo. Ah, na ba mnono ninyo. Toza na bolingo te. Nous les comédiens. Toza na bolingo moko esuki ana mbebo. Jour moi si notre mobile no léon mbebo na tika nango na bité bolingo so ke suapi. Et tu la minu hi. Ben oui, je te dis. Toza na bolingo te. Bolingo ezate debo. Les artistes et comédiens, tous vivent dans l'hypocrisie. Nzamba senga que Chikwa Kufa pour tout le monde a un comportement ya batu. Et puis je vous dis, Chikwa Makila makasi. Batu belé bakufa, artiste belé bakufa. Makambo salama boité, elobama boité, pe ba pas que salama boité. Je vous dis, il y a un monstre d'art. Nako Sibinote. Il était vraiment un monstre. Et puis, et mon ami, tala dislocation kotikati na biso. Tout ça qu'on s'attendre, tout ça qu'on se comprendre. Oh, oh, mais pourquoi? Mais pourquoi? Paix à son âme. Mon frère Pouloulou. Il y a un le barrage. Dans les circonstances, nous sommes salami, on a pu se rendre merci pour toyer babatunini et c'est un cas chikwa kende pour toyer bamutunini au fanae. Finalement, tu fais un banane. Ozo bangai na frère no. Yo za sœur nanga, yo posa frère nanga. Et alors que toza na bolingo te. Vous comprenez? Donc, na repesa conseil moko. Poto bimana ghetto, biso artiste comédien à Congo. Toza la ini, toza na bolingo. Ba Nigérien. Oh ba benga ba Nigérien, ba acteur nigérien oh to se pena bango lelo. Pour pas comment jouer bon ba salarini. Ba landa biso ba imita biso, ba imita Tsenge Sana, les réalisateurs à l'époque. Paix à son âme. Oh, tu m'as le théâtre de chez nous. Hein? T'as la bango de l'eau. Baza ko émerger. T'as la biso de l'eau. Ba kolo l'eau ba initier ba tu balanda biso. Ba tu balanda biso mais bango bango le ka biso. Ah, toi tu qui monter à mabe. Toi lingana ya solo et ça biso bien. Tolingana solo et au sala biso vraiment plaisir mingi. Là je salue encore Moïse Enza Lebela et une charge à limiter. Je te salue. Chouké. Tous on a mon sima, mambaliwa ya pululu e misima marambo belé kulula kufina souci. Pour ça qui crise. Ça qui souci ba msu ba lobi que non, ba collègue na yende mutu ba côté là qui fiti pour atona sous-souté ba msu ba producteur et bimi marambo tellement et belé ba version mi belé yo tant que camarade na bozala na ba vous allez aux na on remarque moi elo monté tout elo oni ni massa no bana ko lo bana yo to mo elo mo spectacle qui avant liwana. Merci Madebo. C'est vraiment déplorable. Naro banana on lo bana biso ba comédien o soit déjà to finaki Pouloulou. Tant au monde que comportement ya Pouloulou to ezaleli ya plutôt elolenge ya Pouloulou ezo lezé yo. Soko lingara mutwana réellement au bengae pembeni o bise ke yaya mon tambol na ndongo mokende boy mabe. Sala boy pesa bien. Même moi na ba producteur Pouloulou a produit. Hein? Biso to za ba produit. OK, producteur a salé la zumbongo. Biso to ba produit. Mais ce que producteur soit za posa nanga, a produit na ya bi ke produit yo penza soki na tiango na marché na lembo. Est-ce que yo ka batu ba biso ke papi le prince biso ke te ko so saturé te. Aussi longtemps yo yebi ke nga na produit non peso bon.
Hein? Osani, yo producteur oya vernga. Vous comprenez? Oya veranga bia. Nabi yoza produit. Mais tala comportement, tala makambo bi mapona yo boy. Bon, l'obéla qui est pourtant pour pas comment qui peut orgueiller, comment qui faire qu'on négliger moi ba tournage qu'on en arrêta, ne ba loba qui va décider que non. La personne peut avoir ba contre-temps. Ngana fait ça émission érotique. Comprends? Mais est-ce qu'au degré, ngana zeli caméraman. So soki nga sikoyo ndeto kutana pas na ke. Osaka mission tu kaza ya ke, ngai ba mabe. Mais la comprendre que le caméraman a véhiculé. Ata pas à véhiculer. Alors comme un embouteillage. Namboula pe beti. On se comprend. Donc là on a tout jugé à batouté. Moutako ça la boutou beto solo. Bon, par exemple il y a plus l'autre. To solo na boutou mais le bien koufi. Oh. Ata moutout. On se comprend. Ngai na yo to za bien beau, bisinga tuke to tourner lobby. Ngapso OK nani debo. Comprends? Debo to tourner lobby c'est bon. Mais l'homme n'a la mouki na comme na zobé la mot de tête. Est-ce que ngana mettre souffle nanga, na mettre nzoto nanga? Et nzambe. Ba bizilo ko wana batikango. Muto sa kufi. Mutu moko tab misabolingo ke. Oh boy. Eh. Oh boy. On comprend? Mutu moko talo ba ngai na lingaka ye, ngana bande ko linga ye te. Nazolo bango bien na longolinga était plutôt na 5 biso nyonso to bande ko linga te. Ozola nanga to bande ko linga te biso to. Vous comprenez? To batika ba biloko wana ngai so na moni ke Deborah wa mabe. Na ya vers ngana mongo. Biso mongo to bomba te. Comprends? Ce qui m'a dit Chikombala moko ayoka été. Fallait pas répéter sous deuxième fois. Faut pas répéter troisième. Pour ceux qui vont niveau ça mutu. Tout le monde a même na match. Pas bien en ronin. Avertissement. Bon avertir mutu. Deuxième avertissement, troisième avertissement il y a un carton. Bino pesa mutu carton et bo pesa mutu avertissement te maman carton rouge. Bah. Yango mon frère. Il na quatre non que tu as vu l'émission Thérèse alobi que non il paraît na ba matanga msusu les cas pour la bana comme on a la télé était tellement fier. Est-ce que nous avons interview na interview à matanga nous à la télé. Gabi pa lobi ngo no pour la qui fier. Au moins que non na sima na ba collègue na bazo continuer ko ba kombo na na ebiselo ko mo boye koko tsanga la polémique wana te. Koko tsanga la polémique wana te s'il te plaît. Non comme ma polémique wana te. D'abord respect na moto akufi. Tu respectes à mort comment? Point nini. Si on est bembezo le cas, point nini soldat à tel makakauki. Faut qu'on respecte ba mort. Muta kufi boya mamambo. Oh. Il faut pas respecter yé. Parce qu'ils allaient le roi biso. Point nini qu'on respecter morté. Laissez les morts enterrer leurs morts. D'abord il faut qu'on respecte mutu à kufi. Il faut qu'on respecte mort. Même na poto va respecter ka ba mort même pe awa mona soda biso biso to mona neti akufi to mona blague to mona la mission ba nini machin non faut respecter les morts et le nga no ba ngwana na lobby faut respecter les morts na lobby na bangoti na lobby na batutu on ne soto ça ba désert il faut respecter les morts comprends faut prendre respect à Makassi. Il ne faut pas fêter lorsque ça brûle chez les voisins. On ne fête pas lorsque ça brûle. Donc tant qu'on a brûlé, il faut fêter. On comprend? Mille a été là par-ci par-là. Lobby télé, qu'on a lobby au téléphone. Vous avez un lobby télé pas pour chicote. Lobby au téléphone, mutozolo babuzoba. Tout ça va immortalité, tout ça va mortel bisonioso. C'est ça. Et c'est bon, laissons les morts enterrer leurs morts. Donc, comme a déjà cochité dans l'émission, il y a un tournage ming tu as ko sala to bana pe ko participer parfois moi ko participer to mo ndeni bozo tourner na e to na mona sikoyo modéra leki a lobby que non et mtabana ki ko tachi ko mingi a jouer et pas baninga msusu ka entre bino ka ba comédie msusu ba oleka ba oloba que non modéra tikala jamais ko lekisa na ba film na a jouer yo étant que bana ko jouer au jouerait pas président modéro donc rôle banini par rapport à ngoni ba lobby que non
modéro atikala te kozwa ye a joué na ba film na ye. Qu'est-ce que tu peux dire par rapport à ça? Dans tout ça, tu respectes Kamoui. Dans tout ça. Ça n'a rien à voir na makambo. Ya modem tabanda obenge kinga. Non 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 non. Dans tout ça, respect aux morts. C'est fini. C'est fini. Je n'ai rien à répondre côté wana. Wana comme si bla 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 moi buzoba. Tout comme ça bla moi trop enfantin. Dans tout ça, tu respecter Mouto a koufi chi quoi. Koufi pour lui a koufi tu respecter ma mort, c'est ça. Tu me que modéra Salaki boy, Gabriel Salaki boy. Non 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 non. Moi j'aime pas. Respect na Mouto a koufi. Ba soda ba la ça biso ko to bembezo le Mouto kauki. Oh, bon bino a dit. Bon koufa. Ok, comme déjà comme à la souka émission na biso, Tchouki kokoloba par rapport à programme ngo pe to mona ki mambo pe mais la programme ngo ba msusu ba boyiza na Kitambo, ba msusu be ba boya ki ba ngeza na stade de Martyrs ko ndenge bo décider pour na eza na Kitambo. Ba msusu ba boya ki wana créer moi problème pété. Bino pe ba journaliste bo même biso na polémique. Biso tout au kanga qui déjà que corps ya pour le samedi le 11. Tonga to le lango na martyr ba match ezali lina foot ebetamo tonga to le lango na fikin ba le subi bembete Jeux olympiques obetama wana tokendaki na palais du peuple et simbité on se comprend ba papa masumu a NTPC na famille ya Chiko Pululu to trouvaki bon to le lango na stade Vélodrome na Kitambo il n'est pas dit que mutu mokonda s'imposaki. Qu'est-ce que c'est toute une communauté, bisotou. Oh, il y a une idée, famille. Chiko avait sa famille. On se comprend. Il y a une famille, bisotou une famille artistique, mais il y a une famille biologique. Bisotou a ma kamouté sans que la famille biologique n'ait accepté. Même si il y a un bon côté. On se comprend. Donc, maintenant qui le 11 janvier et Bembachiko pour le Robima et Gozalana Vélodrome stade Vélodrome ya Kitambo exacte que pour qui ngana s'imposaki peut-être au la Kitambo non ve mundueri ya zana njil to le na Fikin ya Solange Mindondo to le na martyr milimo na ba pe malakimia on se comprend nga tout le polémique on a été to le lande on a biso samedi to samedi le 11 tous encore na morgue cinquantenaire na ba 9h10 tous à cinquantenaire tous encore à Chiko Pululu to est na place des artistes na victoire après to même on a quitté mon Vélodrome. Expliquez bien par rapport à la réunion et ça la mato monique la réunion ça madame tu ça mana Kitambo monsieur ça mana président Masumu ko réunion ni oh ça vrai oh va retenir non il y a Kitambo na m'to dire non maman tout ça ba différence té Moutaza président de l'association, il y a des comédiens sur ANTPC. C'est Papa Masumu. Na comité na ye, ba sage wana. Ce que mon comité ba réunion sur ça ma pembeni. Et quand ça appelle ba proche, net biso. Na dernière ngongo biso tondo journée pour Lulu. Na Congo Amérique boli misane tangi kombo chaîne mususu. On comprend? Biso pe to ça na ndenge na biso, to ko le lande ko na biso na ba mayonnaise, ba micho. On se comprend? To na ndenge na biso. Mais exactement le rôle biso to lobike to le la Chiko Pululu to lati na biso soki polo na biso to tele pe Papa Masumu te biso nyonso to za na kati ya ANTPC le ko na Papa Masumu na famille ya Chiko bazui décision to bimisango le 11 siko ba réunion pembeni na wapi Fox na au moins que ka bango biso ne so to na ANTPC laissez tomber ailleurs. Donc, comprenez, c'est comme ça que ça se passe avec Chiko, c'est comme ça que ça se passe avec Tchouké. Donc, comme les gens dans la émission, on a Liloba, pour la barre, on a samedi, la Chiko Pululu, Liloba, Nyoko Loba, la Kimia. Ouais, je sais qu'il y a beaucoup de personnes de part et d'autre, Bazo, Tabambo, Kamisusu, Bazo, Yapoto, la Chiko Pululu, la délégation Brazzaville, il y a Pont Noir, Baza déjà. Dans l'Afrique du Sud, Baza, Corsi, Maître Van Damme. Belvani Kiwa baza Kinshasa bandeko na biso misusu pe ya diaspora ya poto bazo ba kitikin lelo misusu to yambi bango déjà papi le prince talaka
mais c'est formidable. Donc, ce moni président Guillaume Ranson, au moni Papi le Prince. Donc, il y a ça côté on. Donc, tout ça, on peut même esprit. Comprends? Toi même esprit. Nalingana senga ba bandeko oyo, ba fanatique, oyo balingaka biso ba comédien, oyo balingaka Chico Pululu. Vraiment, toi kolela artiste na biso. Na ndenge moko ya bien. Et puis biso ba artiste et comédien. Totika ba futilité. Totika orgueil. Poko kufa kotika ngo. Comprends? Toi te to laksa batu ke bisonde te. Toza na taille deuil, toza na attitude. Et là on zo boma biso yango bazo ba attitude. Aptitude ezo boma biso. Toza na attitude ya deuil ke to bungisi ndeko na biso, c'est un frère pour nous. Ba fano ba rolanda biso ba mona ke bato yo baza bomoko. Baza vraiment na passe bazo le ndeko na bango. Tango biso toza na miso ba fano wana to komi ko swana. Yo za le côté bitumba. Ba fano wana to te ya bangoni. Comprends? Na ba fan na biso tous dans le même esprit, tous les artistes et Mboka Congo, non seulement à Kinshasa, il y a République démocratique du Congo parce que pour nous, la bande est partout. Pourquoi on va à Kinshasa? Comprends? Question moko asuka yelinga à propos ya ba réunion na mino za na ba association ko eza kaka so muta kufi to ndeni po baza en vie ba pi en danger bazo bela ba réunion ezala te bino boyo bosangana ka entre bino so moni muta kufi ne ba réunion ezaka ya ba kufa to ndenge nini tant ba sala ba réunion ba to ba bela bino ba journaliste bozala moni siko non maman bolo ba maman eza pe na mutu mususu a aider azo aider mutu a bela ma bengi caméra té. Est-ce que oui? Ah, ve José Mbouaki. Ah, ve José Mbouaki, ve Oyo. Sera l'égika Kein, na Rolobama B. Na Rolobama B. A Pinzao les matériaux durables, na Rolobama B. Sera ve a Tiki Ngaibo, na Rolobama B. Ve. Kotika ngate. Eh, maman, na moni José Mbouaki. Ouais, on le lit, hein. On comprend. Matériaux durables, vrai no quoi secteur. À Pinzao. On se comprend. Namoni wana ba venanga José Mbouaki, namoni venanga Félix Tyson, namoni à Pinzao les matériaux durables, vrai no quoi secteur. Je disais quoi? Tous les langues, tous les artistes na biso. À propos ya ba réunion na biso. Ba réunion o ya munetse mutu azobela. Et ça la makanango. Mutu musa ko aider pe mutu boye. Ah aider ye. Alobi le pété même pe caméra té hein. Même pe caméra té. Hein? Nous avons battu sous qui a aidé Moutou, à qui n'a orphelinat, à tes caméras. Zamba pas moloté. Ce qui doit être pessi, gauche, à Eba. Maman Olive a fait ça, va filmer. Voilà maman. Voilà maman Olive. Voilà ça maman. Maman ni maman. Filmer bon. Qu'on compare maman tena le maman ngai. C'est ma maman. Hein? Maman Olive Lembe Kabila. Moi ça papa Che Guevara Raïs, Joseph Kabila. Hein, Chinarambo. Kokot sabangana makambote mais respect. Tu ngazo lo ba mamo non lo ba siko. Comprends? Donc c'est ça. OK, c'est bon. Mot de la fin. Moi quelques dédicaces na bat balandio et puis moi li loba na exemple de télévision chaîne na biso. Ko loba ni pour la abonner na biso exemple télévision. Exemple télévision chaîne na biso. Ya biso nyonso ya yo ya ngai ya biso nyonso. Vraiment batu balinga chuke lomboto nde naza wana. Bo s'abonner massivement na ndenge ya mabete pour na yoka ke bato atoza ko se désabonner na ba chaîne na bino bolimbisa, nous sommes vos frères, nous sommes vos sœurs, donc bolimbisa biso vraiment bo s'abonner massivement, mode na ngai mo na ngai à la fin ezaka que tolingana ya solo, nous les peuples congolais la longoli ba comédien, nous les peuples congolais tolingana ya solo obi les congolais abebisi makambo so. Tozaki na Angola, hein? Bande ko renier Luanda, Angola, Lunda. Kata Kongola koti, faite koti. Lufe funga maya, Kongola koti, faite koti. Pour la nine, peuple congolais to lingana ya solo. Et ça là bien. Bambote nangana, Dieu merci Mbokani. Il a commis, moi mbale au monstre, ba bimo motia. Dieu merci Mbokani. Bambote na yo, wai bezwa, master nanga. Bambote no Shadrach Akolo Jogo oyi masoto solaki bambote na yo na pesi mbote na ve fondé Kabea mon père
Salutations Sikoza, Bambote Nayo. Mon manager Medamukuna, Medamukuna, mon manager, moi aussi, Medamukuna, responsable de la famille, la reine Medamukuna, salut. Na Pesimbote Nangana, Jonathan Gana l'externalité positive. Na Pesimbote na Yves Mosengo, mon ami, Yves Mosengo. Merlin Kanza na Istanbul, Motema Fani Mokango, yo yebi masoleza la Clémence Douglas, Bambote Nayo, Nadine Lumaya, Metampinga la star. Ba star nia sur la diaspora, ba 2 minutes, ba Hans Luzolo, ba président Douche Kapanga, ba c'est belé, tellement belé, et belé vraiment, ba Galliano, ba Ginton Bouchanga. Donc je vous salue, ba bonne année Nabino, et Sika Boza, ba mbota trop na Mutunanga ya Kati, outi nouveau marié, Sophie Matala, la fille de grâce, maman la mère chef, ba mbota trop, oya linya zwanga. Bandeko nanga oya linya zwanga mama de bozawana mingi pa na ye mingi pa na ye na manager na ngai Medamuku na zawana ekosala bien vraiment tolingana ya solo. Merci. Ok, merci beaucoup. C'était un plaisir pour moi de vous présenter cette émission. Là, derrière la caméra, je vois des professionnels. Je te salue. Bah, imaginez bon exemple de télévision. Je dis un grand merci à vous tous qui étaient là nombreux, scotchés devant vos postes téléviseurs, vos laptops, vos téléphones. Je ne sais pas moi, en train de suivre cette émission sans pour autant zapper. Un grand merci à vous tous. Je dis aussi un grand merci à Messi, le sponsor, Yannick Chamba, Yannick Goldson. Des gros dédicaces à vous. Donc je salue aussi Jules Molamputu et Get Kamazi. Je salue Jerry Zinga. Je salue Malik Arafat. Je salue Joanie Moununga, Joanie. Les jeunes patrons, je te salue. Sans oublier Papa Carlos Katanga en direct d'Angleterre. Donc Balobin, pour toi, solo, Azana Katikina, Papa Carlos Katanga, je te salue. Je salue mon vieux Patrick Dio Kaledjogo. Je salue Roub Matumona. Bon séjour à Kino. Je salue encore mon vieux Asma Kazis Makoukoula. Je vous salue. Je salue encore Trésor Dio Kalafoudre. Moïse Nzale Bela bien des charges et alimenté. C'est lui. Un grand merci à vous tous. Vous êtes tellement nombreux. Si on a mis le temps avec Combo. Donc, un grand merci à vous tous. On se retrouve pour le prochain numéro. Bye. Exemple TV qui toque. Rien à dire. Abonnez-vous massivement sur Exemple TV. Batou bolinga nada encore commis à 100 perruques boy. Faut vous s'abonner. Vous s'abonner à Exemple TV. Ça Exemple TV. Bibo s'abonner belé la chaîne YouTube. Exemple TV qui toque. Rien à dire. Yaya, toyoka comme exemple à suivre, cette fois-ci Exemple TV. Si on voyait exemplaire en autres, on va s'abonner. Exemple télévision, c'est vraiment un exemple à suivre. Il n'y a pas de polémique, il n'y a pas de conneries, il n'y a pas de... C'est vraiment... Il y a dans la lignée, il y a dans la nzela. Exemple TV qui toque. Rien à dire.